Bonsoir, bonjour, peuple congolais, partout beaucoup d'amis qui mènent à mon kondiza et pas bino. Ngai maman lumière, na kati na 3w radio sans effet.com, topesi bilombote, toye bongo na basango na mokuse, na makambo epenze ezali kotoka na kati ya mboka ya biso, la République démocratique du Congo pe na kati na diaspora, affaire la fille de Goïka Sanji contre mwasi ya Félix Denise Nyankero Tshisekedi. Et bah oui, vraiment, nini problème eza nini en réalité, la fille d'Engoïka Sanjakeiti, na niveau à comme Kofinga et tout, et scandalisé vraiment bah tout. Et alors, nalingi vraiment na sembola eloko moko, yambona kota na makambo yango penza na bozindo nango ndenge ezali to expliquer bien. Po bato ebele balanda na makambo ya Congo te, bamoni kaka makambo ya insulte nde bakoti baza intéressé na bato baninga ba polémique, bakoti kaka mbala moko ndenge wana. Mais c'est une occasion mpona koexpliquer na bato oyo balandaka vraiment masolo ya mboka te, bayeba histoire et puis ta mosusu nzambe ya kosala à travers video oyo bokota pe combat, bokoma pe kobundela mboka. Insulter n'est pas bon. Soki ba insulter yo esalaka pasi, soki ba insulter mama ya moninga, soki olinga mama wana te yo sepeli, soki ba insulter papa ya moninga osepeli, soki ba insulter ndeko na yo osepeli, soki ba insulter ennemi na yo beti maboko, et soki ba insulter moto azali ya yo yo osepeli te. Donc côté tolingi toyebisaka bato boyebake mafinga insulter esalaka pasi. Donc kofinga eza malamu mingi te, kofinga eza mabe. Wana ezali na cadre ya moralité, na cadre ya conseil, na cadre ya bana nzambe, na koloba kofinga esalaka pasi, eza likambo eza bonne éducation te, eza mabe. Et toye sikoyo na ndenge ezali makambo ya ba politiciens et tout. Ba politiciens partout dans le monde entier bafinga makaka. Ba journaliste ou bato basalaka ba caricature, bako calculer, balobani calculer soki nini bango mutu munene makolo miketa musu batie elongi ya mutu batie makolo ya fourmi batie makolo ya ngombe bato bafingaka. Mais oyo mwana yango ikasanja sali afingi eloko ni baweleli problème eza nini, bato bele bazo comprendre te, bato bazaka scandaliser bani kofinga Denise boye problème eza nini et tout ça là. Kofinga eza mabe, kofinga eza malamu te, kofinga eza mabe. Ezala bébé azo mériter respect, ezala koko, ezala mwana moke, ezala jeune mutu azo mériter respect. Kofinga eza mabe. Mais nalingi naloba eloko moko na bato oyo bazalaka bato basepelaka na mafinga. So bafingi mutu mosusu ya beti mabo, so bafingi ye ya tomboki, bafingi tata moninga asepeli, soki ekomi ya bango moko batomboki. Donc je crois que kofinga mutu nyonso aye kocomprendre ndenge ekendaka na motema esalaka pasi. Na ye epai oyo nalingi naloba bandeko ndenge toza boye, problème oyo ekomi baya koinsulte eza likambo ya lopango ya Gabriel Mokia na Ngoïka Sanjo azali papa ya mwana oyo afingaki Denise. Ya Gabi bino nyonso boyebi na yamba ye na émission awa plusieurs fois azoloba makambo ya ndako na ye. Ndako na ye babotela yango depuis entrée ya AFDEL. Bandako sa eza ndako oyo kaka te. Ya Gabi babotela ye bandako na ye, babien na ye, biloko ebele en tout cas, ya Gabi amoneli yango pasi. Gabriel Mokia akoteli yango ba prison, a dépensé ba mbongo ebele pona kofuta ba avocat, ba juge boyebi kaka tribunal ya Congo ndenge etambolaka. Abundi nango pendant règne ya PPRD, bomoni ndenge vraiment batambusi ya Gabi bakotisi ba boloko makambo ebele, ya Gabi a souffrir pona ko récupérer bandako na ye. Et alors, eloko ya Gabi amoni eza kaka ya Gabi mutamoni yango te. Bato ebele na kati ya Congo baza na problème oyo. Eza na baoyo babotola bango bandako ya 50 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Babotola bango na bandako na ba homme fort, na ba femme forte. Babotola bango bandako, pourquoi? Parce que baza na ba relation na bato songolo na bato pakala. Makambo na Afrique eza pasi mingi esengeli vraiment makambo esila. Hein? Justice na Congo, ton Afrique partout esengeli ezala équitable. Moto azali na droit, batika ete droit et revenir epa na ye. Moto babie ezali epa na ye, ezonga pa na ye. Et alors bato ba musala bango botola bato bandako ko falsifier mapango ya bato. Bato wana bazo mériter boloko. Eza pasi ya Gabi amoni pasi na makambo ndako na ye, tina lelo aya ko récupérer bandako na ye. Ezali esengo komona ya Gabi a récupérer bandako na ye. Et alors Christelle loko aza mwana Ngoïka Sanji a sepelité po ezaki ndako bango bakoma ko vanda et tout ça là, a sepelisi ete yango aye ko manquer respect kuna epa ya Denise. Sikoyo tozolinga totuna ndenge nini ekomaki Christelle ya kofinga Denise.
ya Denise nini kuna na kati. En tout cas wana yebi kaka ye. Est-ce que Denise mutazali procureur général to ye mutazali juge ye mutakataki likambo wana alobi bapesa nani Gabriel Mokia mapango na ye wana eza kaka ye mutu ayebi. Mais tolongi to s'adresser na bana soki ya ba condition qui est tout ça là. Bozo ça la fierté ya éducation ya ba parents na bino bapesa na bino te. Comment yo mwana ozo ko déclarer okolo otamboli entre ba militaire otamboli na ba voiture osimba ba sac soki ya cher et tout oko ya ko sala benjour public ndenge wana. Et puis na ba propos na otozo mona vraiment que ya kolakisa ndenge nini vraiment bino na mboka wana boza so boza na pouvoir peuple c'est-à-dire azaka eloko pamba eza mawa mingi eza mawa na mboka oyo gouverneur bino bozalaki na Kasai eloko nini kuna bo développer aki po botambola basaka cher entre les bamituka makambo ebele oyebi na mokili oyo nzambe asali mama ndeko na ngai ma chérie ndeko congolaise mama vanité de vanité tout est vanité koyeba nzambe kozwa nzambe kotia na motema eleki nyonso hein bagriffe yango bino baafricaine bokumisaka bosaka nango fiere awa biso toza na poto tomonaka te mondele mpenza okotambola na yo na nzela sur 99 mindele 99,9 lisusu moto akolata bagriffe oyo bino bobomanaka wana aza na ye te me baza na bambongo baza na bavi na bango bino mbongo eza ya likuku makasi okomona mpenza balabala ozovanda nanu mboka yango oyo bino bozali kuna bozalaki gouverneur pendant ce combien des années eza na problème ya banzela problème ya mai problème ya malnutrition banini bahôpitaux ezali te bekola malonga eza te mais bino boza quand même fier ya kobenga mabana ya bagouverneur hein? Pendant bareine oyo bozalaki bagouverneur qu'est-ce que vous avez gouverné eloko nini bosali ya malonga donc esengeli à un moment donné koyoka soni mutu soki batie ozokamba esika oza gouverneur oza na eza te mpo bino bandolata basaka cher bozwa bato oyo bazali na service ya nation bakoma bagarde na bino personnel en tout cas mokili ebeba ngana namona te na poto nde tozalaka awa mwana soki ya gouverneur ya ville na biso kuta azalaka awa bana moko très gentil omona ye azotambola mpena na basoda to na bapolisier ya problème nini hein? Ezali mawa vraiment makambo eleka en Afrique makambo ba trafic d'influence oyo eza mawa mingi ndeko na ngai mwasi muto ayebi nzambe atretaka makambo ndenge bato ya mokili bakoki kotraite te hein? Makambo ozosala na c'est la honte esengeli koyoka soni tovandaki awa bitumba ya kamwe na sapo awa tomona mpenza eloko ya malonga mpe esalama te hein? Tolukaki vraiment omona makambo ya kamwe na sapo soki oyaki kose déchire ndenge wana na télévision pona kotomboka mpenza ndoke ndenge barwandais bazoya bazomaltraite bato bazopesa bato pasi entonga tobetelo maboko me ya koya koswana baconflit oyo ya bino bato ya mbongo kuna ezaka pasi po biso tozokomprendre ndenge nini ekomi ya yo na Denise tozoyeba yango te soki vraiment oza na problème na Denise je crois esengelaki osali ata voice ata video ofingeli ye kuna na ndenge na bino kuna biso toza na besoin réseaux sociaux awa ekangamaka na badistraction ya boye te toza na besoin réseaux sociaux awa makambo eza ebele ezoleka na Ituri wana ote kosola na mutu mona ntongo na Ituri azobananga awa ezaka bokovanda boye kala te okao bato bakoti babomi bato ka ndenge wana tovivaka na pete kasi bino bana bagouverneur mpona nini bosalaka te bosali pétition bosali bamarche bomarche boloba te biso bana bagouverneur tozali d'accord te ndenge bayaka bomata baprovince na biso hein? Boza nanu wana bana bagouverneur na bekole oyo bino bapapa na bino bazogouverne kuna bekole eza te bahôpitaux eza te banzela eza te mai eza te ntina lelo bato bazovivre na bacondition moko ezalaka te me bino ka fiere makasi ndenge wana boza badepute mpona nini mpona koya kotuta tolo basaka bomemaka bajip botambola nango bandako eza na bapisine na kati hein? Ezali mawa à un moment donné ntina lelo bato bozolobela bamateriel ngai nayebaka te biso baafricain mpona nini tolingi materiel tovandisi yango bolingo ya mboka toza nango te bato bamboka oyo tovandi na bapoto bango baza bato babundelaka intérêt individuel te babundelaka intérêt national bazotala ete mutu nyonso aza na eloko ya kolia mutu nyonso aza na bacondition ya bien awa meme clochard aza na droit ya santé abeli aza na docteur azokende aza na assurance maladie hein? Assurance maladie eza eloko te oyo donc ekomi lokola soki grave soki ndenge nini non
ozomona mpona nini intérêt bato baza nango ya bato nyonso ya mboka mobimba babozwi na bino ebanini na bino etali population te oyo population aza nango besoin bosoccupe na ye parce que aza na droit kovivre na kati ya mboka wana na kati ya kimia mpe na kati na esengo na kati na sécurité eza pasi makambo eleka na kati ya Congo. Donc na nini pendant période ya bitumbu ya Kamwina Nsapu wana mama moko oyo azalaki considéré lokola espionne ya Kamwina Nsapu azalaki koya kopesa bainformation selon bato oyo basalaki ye mabe. Mama na makambo asalaki epai ya mama wana toutes les femmes étaient révoltées, non? Bafemme quel genre de femme bacombattante basi oyo bazobundela mboka bato nyonso bazalaki d'accord te voire même baétrangère mosusu bazalaki vraiment choqué na likambo wana biso so toyebi yango garçon wana oyo batiaki ye accouché na mama na ye c'était où? C'était pas au Kasai là-bas wana babengaka yango nini soki tibindi soki eloko nini bakasanye babengaka mama wana bazwa mwana na ye babi ale couché na mama na yo na misu ya bato nyonso comme ça wana ezalaki insulte te wana ezalaki suka na insulte. Est-ce que tomonaki bavideo bato nyonso bazala choqué baloba basala boye nga na interdire moto azala choqué te na bainsulte ya nani ya mwana mwasi oyo asali insulter n'est pas bon mais tozala mpe na souci ya mboka awa bana biso ya ba 8 ans ba 10 ans bazoviole bango eza insulte te awa bazoviole bamama mibimba wana bazwi babruye babwaki soye eza insulte insulter n'est pas bon bandeko na ngai. Alors le quoi vous comprendre que les insultes ça fait très mal et puis insulter moi si insulter mutuo azali na personnalité eza eloko moko eza bien te et alors il faut vraiment lelo bato nyonso bayeba oyo bazoleka na mboka na biso ezala mpona mibali ezala mpona basi esengeli totelema tosalaka bavideo ndenge tosali boye ozomona lelo Denise aza mwasi ya Félix azali lelo présidente azokamba mboka bainsulte c'est vrai aza mwasi ya mokonzi ya mboka aza mwasi ya président de la république ndenge bainsulte ye eza eloko moko eza bien te tout ça la boye na boye mais insulte oyo basi ya Congo baza kozwa awa matin midi soir na ngambo kuna epai ya barwandais tous les profiteurs oyo bamoni ke fo basala bavideo mpo Denise amona mpenza balingi ye mingi bapesa bango eloko nalobi l'acte là c'est pas bon moi vraiment je condamne les insultes mais des fois aussi bozalaka mpe na souci ya mboka ntango bomoni ke baye bainsulte biso bakoti wana na Ituri bakoti na Kasai bakoti na Katanga bakoti na Kananga partout bakoti basali buzoba babimi bakei soki vraiment tokozala mobiliser ndenge tokozala boye ekozala bien makasi bandeko tobundela mboka wana intérêt ezala général e na basi ya bakonzi na bana ya bakonzi en tout cas bobundelaka mpe mboka ntango bazosala babozoba boye na kati ya mboka babomi kuna baviole kuna basali boye soki bobanda mpe osala bavideo boye mpona kodenoncer le mal ekozala bien mais tomonaka kaka bacombattante tomonaka ntango bamama na biso awa ebele bazali awa na Congo bakenda kotelemela makambo baviole et tout bakenda kosala baémission kosala bamarche kosala basitting tomonaka ata bana bakonzi baoyo bayaka losako epai na bango mais baoyo nyonso wana basala makelele wana tomonaka bango te. C'est comme si Congo etali bango te makambo baviole makambo botola mabele basala bezala problème na bango te bango problème na bango eza bapia matériel et moi vraiment je n'ai pas le temps ya koya kodiscuter makambo ya bato neti na bitumbu na biso bazala na bango te ale makambo na bango aza koloba na ye makambo na ye bambongo na bango et tout ça non ya Gabi amoni pasi na makambo bandako na ye bana ebele bato ebele batata ebele baza bavictime na bino bato ya boye bokokanga bandako ya bato babien ya bato ali baloba te bino boza ba ayant droit boza na baconnaissance et puis boza na barelation na bino bato baloba te ozomona ezali vraiment pasi mingi pendant oyo bato bazolekisa koloba kuna na Ituri bazoboma kuna na Kinshasa même wana bato bazokufa nzala partout na Congo situation eza malamu te donc à un moment donné il faut komonaka mpe intérêt ya mboka kotala bana nyonso oyo nde tozoba boye na Kasai natalaki bavideo ana documentaire mo natalaki basali documentaire bazolakisa na Kasai bana baza na problème ya malnutrition ma chérie ozoloba nini yoko kasayenne mwana ya gouverneur oza mpe député ezosala ndenge nini na Kasai kuna bana bazokufa na malnutrition na Kasai epai masango ezali bana bakolia masango na bango ata ya potopoto
basali kan konto balie basali pondo ya mai wana ya baluba babenga soki nini ekimi ngai matamba balie na makayabu na bango bitoyo tout ça mais bana bazo souffrir na malnutrition yo zobeta masolo ya bambongo ebele makambo ebele ya makasi eza nango na ntina moko te loposo yoyo un jour ekonduna esali mpenza mpe baride ata bato bakoma okende obenda baposo kuna bazonga bajeune fille bachirurgie esthétique chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut donc eza nango vraiment problème te mais à un moment donné faut koyeba ata obendi poso ata bakati yango ata bazwi ya meme ata ya taba babambi yo komona un jour okonduna mpe tobengami na mokolo moko kotika mboka oyo kokende na nkembo na tata epai na nzambe vanité de vanité lata baor lata babijou simba basaka bamarke nyonso olingi lata bachaussure olingi tambola na mituka olingi mokolo moko okotika yango mwana mama nyonso tokutana mokili tokotika yango ezosalama mpe kaka na maboko ya mutu litomba nini koya kosala babetisi kola biloko ya mokili oyo ekosala nini mama eza na ntina te litomba nini kaka bino bowelelaka mapangu bandaku makambo ebelebele bapouvoir balolendo biloko ebele me bobengami na mboka oyo eza na bozwi ebele me ntango bazoloba ke na mboka lokola Kasai malnutrition ezali kuna eza pasi mpe eza soni yo député et puis papa nonde azalaki gouverneur na ya province wana eza vraiment soni makasi ya komona makambo ezoleka na kati ya mboka na biso wana kitoko tala elongi mabe tala bazala bilongi kitoko kokola mpe moto abebi mosu mpe kokola te accident eyaka na vie moto abebi kitoko eza nini ezali fleur mama ezali nango fleur rose soko omoni yango tala ndenge engengaka me komona ya moment donné fleur rose ndenge efanaka nango mpe ekwei na pokwa makasi nyonso epanzani ondimi teke oyo ezali ka fleur ezali konginga awa kitoko c'est quoi ntango baninga bakoma orefléchir makambo ebele ya minene baza koavance soko ese omoni mindele bamindele ya na poto ya bapatapufu babokoto baza te bamindele oyo bazali awa ozomona azokima mbango azosala sport na azosala boye baza te baafricain bazwaka likambo te so bazwi likambo ekomi kaka lokola mode oyo nyonso okomi kata libumu kata kuna mokongo kata boye sabi ngai napekisi motu te chacun libre ya kozwa badécision na ye mais eza eloko te koya kofinga bato ebele bazotinda bato na kati na berreur eza likolo ya bainsulte okovanda bandi ofinga motu tala ye kuna likolo etengama tala ye kuna boye na boye okotisi motu vraiment donc sous estimation na kati na ye et tout eza malamu mingi te mama nzambe asali yo kitoko lokola baangelu to na nzambe baoyo basali ye mabe otiki ye na ndenge na ye avandi na marke na ye problème eza wapi problème na Congo ezali toza na besoin ya basi oyo batelemi neti bino boza badepute wana mama yo depute boye ovandi ozolekisa ntan na oyo akoya koloba makambo eza nango na motu na makolo te ole ovandi odefendre vraiment baintérêt général ya mboka oyo ayo ozoya koloba makambo ezanga motu na makolo bongo ndenge nini barwandais yango vraiment baniokola biso te ndenge nini barwandais batelemela biso te non à un moment donné biso bacongolais ifo toyaka kobeta sete na esika kobeta sete biso vraiment bacongolais toniata esika ya koniata non mboka na biso eza na pasi ndenge wana bato bazosouffrir na mboka wana baphénomène modele na modele ezobima bana na Congo bazoloba bana mpena bauja na pa moyen eza te mais mwana koli ozomona mpenzaki azali mpe na mbongo asomba soutien te tata ne bafutaka ye te salaire eza te bongo siko basomba fufu baki osombela mwana soutien biloko wana nyonso eza makambo kolobela bana bazosouffrir baphénomène kulu na lelo na kati ya mboka bino bozozwa bambongo ba 5 000 ba 10 000 bozokende osomba ba 30 000 ba 100 000 bozosala bamariage ezanga motuna makolo bozokende kosala bafete moko ya mbongo nzela eza na eloko ya kosala te bozosomba basak bozosomba bilamba bozosomba non bokovivre na basalaire na bino c'est bon mais ntango mboka eza bien te baphénomène kuluna bana na nyonso baza bakuluna na mpo nani batata na bango baza na misala te bofutaka batata na bango te emploi eza te ekole ekufa bana mosusu basisa classe baza na esika okende misala te ale sikoyo bana wana bazosouffrir bino bana bagouverneur bino bana bakonzi boswanaka bosalaka bavantaka bamapango bamakambo na bino non justice na mboka wana ezala équitable esalama bien lelo ya gabi mpo aza ya gabi arécupéré bandako na ye bongo combien de veuve babelle famille ebotola bango bandako combien de bakonzi mosusu babotoli bana bato mpe bandako ozomona baorphelin combien baza na libanda me baza na mapango na bango banoko bana kasi batata aleki batata mwasi bavandi na mapango wana bazali ebele bana wana lelo baza bakuluna wana justice esesali nini mpo na bato wana donc toza na besoin mboka na biso ezonga na rai mboka ekoma ndenge bamboka ya bato etambolaka eno makambo boye epuis toza na besoin bakongole boyaka kobeta sete makambo ya kobeta sete bakongole bayaka kaka kokota bamakambo moko boye oyo eza nango vraiment
soki ndenge nini wana okomona mokili epeli moto bato nyonso bapalangani makambo ya koloba me ozomona bavideo ezala na Kivu tomona mwasi wana amemi mwana na mokongo asimbi mwana mosusu na liboko barebele wana so barebele so bausurpatere oyo babotola biso mabele bazwi mama na bazoba ne avance mama naza koavance babeta basi wana masasi na bana na bango bana na mokongo tomona Facebook ebuka na boye te tomona réseaux sociaux ebuka na boye te tozokoluka bafemme forte oyo tomoni babimi baza kofinga bazozongisa mafinga na mafinga bongo kuna bokondane aza kofinga bino so bozofinga bosiko bozosala nini kofinga eza somo awa bajournaliste oyo ya bamindele tomonaka bango awa basaka badessin omona bazwi Donald Trump batie tala matama bazwi kuna makolo batie ya ngongi omona ta mosusu bamindele abimi na balabala krake abandi na ye kofinga kofinga ezalaka mabe kofinga ezalaka bien te ozomona donc il faut condamner kofinga ezala bafingi bafingi yo baoyo bayina yo bainemi no basepeli babeti maboko eza mabe mais situation biso toza nango na kati ya Congo wana donc butu matin midi soir tozalaka insulté biso basi toza insulté plus de soki de 10 000 enfants na Congo baza violé docteur Mukwege ye wana traité combien de bana eza insulte te viol kaka bomona kaka violence boye faite à la femme eza insulte bozomona donc à un moment donné il faut vraiment tozwaka makambo tolandelaka bien oyo nyonso aza mwasi asesantaka une femme congolaise esengeli atelema parce que toza insulté chaque jour matin midi soir jusqu'à ce que bako reconnaître que esengaki docteur Mukwege viol ezalaki arme utilisée mpona kodétruire avenir ya République démocratique du Congo toza na besoin bato batelema mpe mpona yango toza na besoin basi batelema mpe mpona yango nous sommes insultés tina lelo toza kaka insulté eza insulte moko eza très grave tomoni bamama combien balongoli bango bilamba tomoni yango mwasi oyo ya Kasayene bayebisa mwana na ye alicouche na mama na yo na place publique comme ça tomonaki bafemme forte babima baya koloba bato bazala choqué to basala boye te ka bacombattant nde balobela likambo wana donc à un moment donné na Congo il faut totelemelaka mpona makambo oyo etali mboka na biso totelemelaka yango bino bana bakonzi boye o mwana gouverneur atelemi aza kolobela mpenza mpona viol esalamaki na Congo ekozala bien na place bokenda kosomba basaka cher wana ate mwana gouverneur akendaki kuna batongi opito bino basaka wana cher bozosala bokotonga nango baekole te bambongo wana bozosoma basaka cher basapata cher et tout bokotonga nango na baekole bokosala nango babalabala bokomba tata na bino bazosala yango te bino bana bambongo wana ba 10 000 ba 20 000 bosombela basaka na bajip na banaye botongela yango baekole bokoyotia ata bali na banani na bamama yemo kuna na baopito kuna na Kasai kuna tusa partout na bakongo bisika nyonso na baprovince oyo ya biso meme bato babenge baza na prison baprison eza na modele baaérodrome eza ndenge nini omona mpenza balobi oparke soki de wapi tomona na Facebook awa tozala choqué botambola na baveste ya soki ya modele nini bolata bilamba soki ya nini bosala eza makambo na bino biso toza na besoin ya bato bazotelema mpona intérêt ya Congo voilà c'est un peu ça ya Gabi a récupéré lopango na ye bravo et tosengi na bandeko nyonso oyo mpe bazali na baproblème ya ndako bamapango babotola bango bino mpe bokende ofongola badossier bolandela yango parce que état de droit esi eye bato nyonso babotola bango mapango injustement si vous avez des papiers vous avez des preuves allez là-bas boluka mpe ya Gabi abundela bino ndenge apesa bino baavocat na ye to l'état epesa bino baavocat gratuit na contre ya l'état babundela bino bo récupérer babien na bino eza babien na bino voilà eloko tolingi na mboka oyo wana eza te ke kaka oza pauvre lokola babotola lopango ozwi ovandi non bino nyonso babotola bino mapango ale alakelele bokende luka ya Gabi azaka papa moko bien très social en tout cas ya Gabi asololaka très bien il suffit ozalaka apoli na yo asololaka vraiment bien bokende kolandela bamapango na bino baterrain na bino babien na bino babotola bino bokende bozwa yango eza ya bino Congo eza ya biso nyonso congolais nyonso aza na droit ya justice et puis azala respecter na mboka wana donc voilà eloko tongai tobetela sete tosuki mpona basango na mokuse ya mokolo ya lelo nde tokutami na bino na prochain numéro nzambe apambola bino et je crois que bakonzi ebele bateyami bakonzi ya Afrique bazalaka botoli mutu lopango abengani na bana ne atie libanda po apesa makangu na ye
ozomona tata mobimba mona 65 ans 70 abengani famille ya bato na lopango mpo ye aluli lopango wana akamati akotisi kaka moke na ye ya 20 ans ya 19 ans 17 ans 16 ans apesi ye ndako wana. C'est pas bon. Na Afrique ezaka okiti na surtout na Congo na biso wana okiti wana outi poto okiti osomi mwa voiture na yo moko ya bien soki bango bana bakonzi wana baza nango te bakoteli yo motema likundu okocomprendre te bacréer yo problème babotoli yo ka voiture wana mpo bango nde banzambe na Congo ifo batambola na babiloko oyo nde oyo bango basepeli. Donc à un moment donné boza bato vous avez les pieds sur terre et ndenge balobaka alo bozokende wapi boza na makolo na se botambola bien bongo bana ya bato yango bango moko afandi boye mama na ngai ezali nde nani Gucci bango siko basaka nini eza lokola nga nasala kuta bilamba na ngai moko komo na ngai moko mama lumière nalataka yango eza lokola yo osala elamba na oyo mo ozolata yango bango mo bakolo mboka tovanda awo basala batretaka bato na bafaçon wana te. Donc awa kutu koyeba te wana mwana gouverneur mwana premier ministre mwana soki ya nani te malembe na lembe mokili eza ya nzambe malembe bakonzi na Afrique eza mawa bakonzi na Congo eza mawa bilamba Olive soki nani Denise alati elamba ndenge moko na mwana kamwe mwana ya nani ya Ngoi Kasanje kasi bango na bango batambongo bakotaka boutique moko basomi bilamba ndenge moko moto moko ayembaka kufa faute ya mbanda te faute ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bapangi. Denise ayaki na kosomba bilamba unique bilamba ngo unique yaki na kosala commande wapi. Donc bino mosu bozotinda kosala commande akei wana na Gucci alobi non ngai salelanga commande elamba unique ya ngai moko non elamba ezani eloko ezocouvrir nzoto ya moto bolobi soki ntanga alata maputa bamai ya maputa wana basala yango kaka mpona ye ata alati liputa bakomi ya IDPS kasi bato mosusu mpe ya IDPS balataka meme liputa bakomi IDPS barulata liputa wana eza ya IDPS soki alati soteske alati hollandaise alati java alati soki eloko nini chinois soki alati nini donc mai wana so batekeli Denise bakangi yango na société mutu mosusu akolata mai wana te mutu mosusu alata yango te. Ce n'est pas ça likambo ezali ya munene likambo munene ezali mboka wana Congo avance kende liboso elamba ekozala moi modèle meta mosusu batissu eza bamaison eza différent modèle eza ndenge moko. Donc ngai kutu makambo babilamba soki bagriffe soki biloko esali boye ezongisi boye ngai eza problème na ngai te mais bakonzi esengeli bayebaka mpe ke boza na bato boza koengage basalela bino mosala ndenge esengeli ndenge elongo bani. Donc s'il faut aller faire bachat ou bien soki banini moto soki alingi azala na ye humble c'est son problème soki alingi azala na ye humble eza problème na ye soki Denise soki apréféré alata elamba eza $2 eza $4 eza problème na ye. Bon litomba nini Denise sikoyo alata bilamba soki eza ya 100 000 kaka bino mo bozwa bacapture botie otala robe alati ça coûte 100 000 batia bapierre soki ya nini badiamant noir bon alati elamba eza ya ndenge elamba kutu alati boye mais finalement vraiment est-ce qu'il faut balata ndenge nini l'essentiel eza ezalaki na lidofolo te esali boye te bon alati eza elamba alati na ye ya couvrir elamba akolata ne mpe elamba 5 € soki alingi na ye c'est son choix. Président ya mboka nini yango wana kuta afandaka na ndako ne ya banda kala oyo azalaka wana ntina lelo afandi abokolaka basoso na banai na ye azalaka na ye wana azozwa salaire na ye te $1 kaka significatif azali kozwa epuis mbongo etikala atiaki yango à la disposition ya mboka babongisa mboka. Donc soki azalaki salite voilà aza salite mais soki moto aza salite te alati elamba ekouvrir nzoto esali tout ça là c'est bon. Soki bosengi ke alataka bilamba à l'africaine et tout maputa yango soki ya sombi usine so bakosalela elamba kaka ya ye moko ake kuna akomande se soki elamba motif bakosala ezaka mpona ye moko so bolingi bongo bon c'est bon donc voilà quoi. Et mpona lelo en tout cas mutu mpe bacontrefaçon ezaka nango tozomona kuta bato bazoboma na babiloko bato balataka batusala Turquie asalaka te omoni kuna Givenchy abeti boro na ye Turquie mpe abeti yango. Donc à un moment donné biso vraiment tomonaka likolo tomona makambo eza intérêt national ya mboka lata Gucci na olata soki eloko nini okolata bolata oyo bokoki kolata soki Prada soki nini mais soki boza na bopito te boza na banzela te boza na aéroport te boza na libongo te boza na bateau te boza na eloko te c'est nul. Le Congo ne sera pas respecté toza insulté donc voilà en tout cas mpona lelo tosuki awa nzambe na lola aleka na kopambola nzambe akotisa patriotisme na kati na mitema
bato baza na souci ya Congo, bato batala makambo eza utile, bato babima na kati na bafutilité. Bonne éducation là eza ko dépendre na bakonzi ya mboka. Mboka soki eza vraiment dirigé par des bonnes personnes, patriotes, nationalistes, bato balingi mboka vraiment bakozala na souci ya éducation. Et l'école ekozala na baconditions ya bien, et nous n'aurons pas à avoir des filles et des garçons et des gens mal éduqués au bako finga bato sur la place publique et tout. Mais tout le monde aura député pe na kati ya parlement ba finga na kai, même na poto. Tout le monde a Donald Trump ba finga na, tout le monde ba président ba boakeli bango ba ketchup, ba boakeli bango ba mayonnaise. Basi ya mikondi. Moi si à Macron elle s'est fait insulter à chaque jour à babimi sur la place publique à la tia la taba mini jeep na e. Soka la team mini jeep ne ba finga raye matin midi soir ba journal eko captiver eko benda capture ya makolo na ye ba kosala boye. Moi si à Macron a finga ma matin midi soir. Basi ba konzebele ba finga maranango. Et alors tolobite to beteli yango maboko, il faut aussi arrêter ya kosala makambo pour na ko flatter aussi hein, parce qu'il y a des flatteurs aussi. Oh balingi bazosala ba vidéo ndenge wana po Denise amona pena oui bato balingi faites aussi des vidéos quand vos mamans sont violées et ça insulte, faites aussi des vidéos lorsque vos enfants sont violés et ça insulte aussi. Donc faites aussi des vidéos tant besoin mon papa bazali ba chômeur musala ezali te ba pensionné bazwaka mbongo pension te, les gens qui sont malades n'ont pas droit à traitement et tout. Faites aussi des vidéos pour dénoncer cela. Donc, ça l'a bien. Alors, merci et bisous à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. La prochain numéro. Merci. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Radio Sans Effet et dans tous nos Facebook, nos pages et tout. Vous s'abonner Radio Sans Effet. Voilà. Et prochainement. Que Dieu vous bénisse. Partagez, commentez, likez. Nyos boko ko sala, beau s'abonner. Merci beaucoup. Bisous, bye.